Eza ya koyinda kaka affaire ba chroniqueur ya Saint-Denis balobi makambo likolo ya makambo yoki eloko oyo communiqué très important pour la chroniqueur nyonso bato nyonso pour na Stade de France na 2025 on va à Stade de France et na Stade de France na ye pour la communication aozana posa bato nyonso ya de ya Fally Ipupa après concert na ye ya Nantes a organisé réunion moko ya munene na équipe na ye nyonso aza akopona te osalaka musala oyo yaya kozala na besoin na yo donc soki oza chroniqueur amama eza bitumbe lelebo eza bitumbe arrêtez la musique arrêtez Katazoba Epeyo Kinshasa Brazzaville, on est de retour. Nous sommes Bollywood TV, l'émission Katazoba, la chronique intello faite par Eagle Woman, la gourou du temple. De partout où vous nous suivez, Topesi Bino Mbote. Restons ensemble, il n'y a pas de souci. Eza na batu oyo na internet soki bayebisi yo likambo. Koko tango penana nu doute te. Pamba te baza bato ya source bayebi ndenge babendaka bainfo na bango bayebi ndenge batiraka bainformation na bango na source ndenge bango basalaka toyebi te me toyebi kaka ke baza na bato oyo batiraka bainfo na source penza. D'accord. Alors Kinshasa Brazzaville Bollywood TV Katazoba yango eye tovanda ika boye tomoni songi national Nenea aye na sango. Oh bonne nouvelle. Yaya kozala na besoin ya ba chroniqueur nyonso pour na promotion ya Stade de France. Aosala réunion moko après Nantes bakoyoka na po bazala na besoin ya ba chroniqueur nyonso. Alors ye ayebi yango ndenge nini toyebi te ye moko azoloba bien ke Fally ntango akoyoka ngo akokamwa mono ayebi makambo na nga ndenge nini. Donc voilà, aza na pion na ye moko boye apesaki ba information na source et puis voilà quoi. Donc chaque orchestre ezangaka pion nango te, ezangaka mwa top moko te na kati oyo abimisaka ba information eloko nano esalami te déjà bateki plan. Donc voilà, toyoki ke Fally Ipupa après concert ya Nantes aosalisa réunion pour banda déjà ko préparer Stade de France. Alors na réunion wana parmi makambo ekozala évoqué pendant cette réunion ekozala que a collaborer na ba chroniqueur tout pour la réussite ya communication ya Stade de France. Ça dit mutu tout asala musala oyo Fally akozala na besoin na ye et pour moi epakolo sepesa maipi basala promotion ya Stade de France. Alors kama kambango toloba ilobi yango système musuni ya nzoko mutamuta okata eteni na yawa nayebisa yo trouble ekota na ngambo bagolwa toyebi te sikoyo bakoya to bakoya te. Onga nalingaka fere onga na bakufa na fere mbongo Stade de France bokozwa to bokozwa te. Awa Nenea yoyo azalaki deja kote ya mopanzi ya fere amoni kuna baeshue abendani azongi na ye mbango apo ayebike mbongo Stade de France kala te ezoya. Donc tobongamaka deja tosukolaka deja maboko totiaka deja mai ya fufu na moto to nde nini babiso tu oyo tokolia mbongo Stade de France to tokolia te. Balobi yaya kozala na besoin ya batu yaya kozala na besoin ya batu esi koyebaka pena ke congolais azaka congolais osentir niveau ya trahison na bao balobaka ke ongai bakolia bambongo Stade de France awa ale bakomoyela batu ba explication biso tozotala kaka Bollywood TV l'église au milieu du village biso za na biso wana pona artiste nyonso yo monike tokoki kosala quelque chose pona makambo na yo biso za na biso ka wana tolongwa na biso na makambo ya
ba appartenance ya ba groupe ya ba musicien parce que eza trop mutu pasi kozala neutre électron libre eleki nango kaka et kozala vraiment na ba branche eza mwa trop mutu pasi quoi. Alors ma eninga na pamba te kande toyoka yeke Fally na bato ya Saint-Denis il paraît bako contacter bango po basala musala nde toyoki yango pa nene ya boye ba nene ya ba songi ya ba réseaux sociaux donc yesoka ye na likambo boye yebake ma eninga na pamba te donc voilà. Alors nazomona ke ba warrior ebele bazozala d'accord nango te mais soki artiste ye moko alobi que tout le monde doit participer na promotion na ye bosala nini eza volonté na ye sikoyo bato bakose sentir très lésé eza bato oyo bazalaka pena bapro Fally c'est-à-dire ke bango baza wana balendaka wana apo boke sollicité bajo moko boye bafingaka Fally baye wana bazuzi bambongo bando sa promotion bon nayebi te ta mosusu ezalaka na système ya boma moto ezalaka na système ya boma moto quoi ezalaka boma moto tomoni déjà Kissinger akendaki kosala la pena Marlène Kasanga eyindelaki ye déjà ba warrior basepeli te ba pardon esengami on a vu les vidéos ya pardon Emmanuel Macron pareil asalaki émission na ba chaîne oyo bino mo boyebi ye pe asengaki pardon na ye alors nayebi te soki ezaka stratégie to ezaka ndenge nini et voilà basengi ba pardon bakendaki osala ba émission na ba chaîne wana ya bato ya Saint-Denis baye basengi ba pardon siko koto pe nene alobi ya kozala na besoin ya bato nyonso tozotala kaka e okende ndenge nini Saint-Denis ya kozala to Saint-Denis ya kozala te donc oui makambo ba appartenance oyo ezalaka bien mais eza pe na yao nango ekomaka ngai ekomaka pe ngai na ntango nango donc milieu du village moi je pense que nous on a fait notre choix ya kozala na katikati et puis voilà quoi on a humiliation eza te pour la minute oso bata Saint-Denis basali promotion Fally après tout ce qu'ils ont fait bato sko bazalaka na Fally depuis ba obima siko neti et obima siko neti nini ebima neti kaka ki biso to aga biso sans blague bato Saint-Denis ba sentir pena ke be mission na bango ekoti mpiaka bino bosangana botiaka faire poids bo diminuer Fally siko fe yango pe amema ba musicien na poto te moto amema ba musicien na poto mingi ezakaka aigle sikoyo akomema bato na poto bato wana il faut baleka na ba émission bino boza na ba plateau boza na ba émission boza na ba micro mais boza na ba invité te alors que Fally Ipupa avec toute son équipe baza na niveau ba poto wana baza wana ba obeta ba tourner si vous bozoye baté faire pena batune baza na Kinshasa boko yamba nani ba plateau tuli ya monio Kissinger ayaka o Emmanuel Macron yaka kaka bino moko o Fally akoma rogueyer Fally akoma lolendo abenga biso ba bouffon toko soutenir faire ko faire yango ba musicien na ye ba yaka poto pa pamba te moto yaka poto na batu eza Fally siko Fally eza na poto na ngulu pa batu bino bozala ba plateau boko yamba bango te ya moni bino mo bomonika kezo sopa bino ebele batu Fally amemi na poto wana moyebo yamba bango eza te ba plateau evandi na ngoka pamba bosali ba plateau ekomo telengana nango ti bomonika ekomo sopa bino bobengi Kissinger bobengi Emmanuel Macron ekomo sopa bino bozala ba plateau mais moyebo yamba ba musicien te moto bo soutenaka kangama na Kinshasa wana ba musicien akoka komema batu na poto te akoka komema batu na poto te ba émission na bino ya poto ekomi bilongi ya kopona ba émission pe soki ekomi pe bilongi ya kopona boye ekomi kaka neti moi genre fauteuil jaune ya Mike Niema ezala sous impact te ndenge ezalaka kala
quand il recevait tout le monde, émission ezalaki bien. Lelo émission elala po nini ekoma na tendance moko boye. Eloko nini yango ezwaka bino ba chroniqueur. Nati lokole lelo na moni nati lokole ayambi héritier akoma oyamba na ye bato nyonso. Émission ekoma kozwa mwa sens. Okozwa plateau na yo okanaliza ngo ka pa bato moko boye. Parce que bato wana so baza disponible te plateau etuli. Plateau ekoma otula bino mo bomoni pena ki ba plateau etuli bobengi Sinjora na Macron baya osala émission. Ba plateau etuli fere na bato ne ba na poto te. Concert pe robeta te. Siko boko interviewer banani pendant tout ce temps. Bomoni siko makambango. Fere robeta su yu arena te. Yene équipe mobimba baza awa na Afrique awa. Bazo potana na Afrique awa na ba Angola na bango kuna. Siko bino ba plateau ne so bosali na poto boko yamba banani. Seul artiste oyo azana ba musicien na poto sefali. Bomoni ki bo se sentir dans l'obligation ya obomarando. Bo se sentir ka obligé bo bomara rando bino moko. Ekomi ba pardon, ekomi ba nini. Esopi bino. Bosala makambo na sentiment bo réfléchissaka te. So omoni siko komi na suka mur bokomo zonga na ba pardon. Bozonga na ba pardon c'est bien. So be ba olimbisa bino. Bon, le rôle à Néné à lobby que Yaya osala na besoin bato nyonso peut-être que osala na besoin bato nyonso ya solo. Si réellement osala na besoin bato nyonso. Si réellement osala na besoin ya bato nyonso, c'est sûr que ba contacter bata Saint-Denis et parce que baza pe na mo ba chaîne pe ya mo ba abonné belé, ba pe na mo ba chaîne pe ya Malonga, baza pe na mo ba chroniqueur ya Kombo donc voilà quoi. To suki na pardon. To suki na pardon suka araboui. Bocha mutu moko po aomata na epete. Bosangani bino tout contre mutu moko. Mutu ngo pe azo gagner kaka. Siko ekomi makamba ba pardon. Alors, bana mère to kende pai to zongi pai. Ba chroniqueur mingi ba ozonga na bango naître. Nasina lobaki loko à la lueur où vont les choses. Ba chroniqueur ebele ba ozonga na bango naître. Parce que bakomona lisusu sens te ya kozala pro kingandi na pro kingandi. Ebele ba ozonga na bango naître. Ba Marlène Kasanga ero bazongi giga. Ero bina bazongi giga donc benga ki Sinjora benga mani makoto sala émission. Ka bino moko boboya ki batafali. Ebele bozonga na bino naître parce que ba quand on a bomona ki ozana ngo sous importance te. Raison pour laquelle biso to pona to tikala na biso pena na kati boy électron libre et ozana ngo na sens te makamba bakawana donc chroniqueur akoma na naître ozana besoin na ye futa mbongo na ye asaleli promotion bosilani et comment nango bongo parce que na bakawana bozomi kanga pour rien. Aujourd'hui Nati le colère reçoit tout le monde. On sentit que émission comment respirer. Émission comment respirer. Donc makamba bakao ekufa nango kaka. Ekufa nango chroniqueur autikala na neutre. À part ba fanatique ya ba artiste ou ba osala ba chaîne na bango, bangonde ba osala ba pro peut-être mais ba chroniqueur mingi ba ozonga na bango neutre. Ba mona kizo futa te zo sala lo mote. Ba mona ki sala bango lo mote. Botiaki motema epa ya feri. Abeta yo arena, bosala promotion, bo renie bolia bala. Concert ango pe ba annulé. Ba musicien tout na Kinshasa. Siko bo yamba banani. Bokomi obligé bosolaka na ba musicien o baza kuna na poto. Ba musicien fali na orchestre na ye. Makamba ngo suka akabu ya ntolo ba makambo neso atembe suka na ofukama. Boyoka akati, tout ya tembe. Suka na oka ba genou na si, ofukama. Oto lobaki te ozwi bato lokola ba era na bandombolino. Era na ndombolino bake na fali pena na ndenge moko te na suka. Siko tozotuna bokozwa mbongo ya Stade de France to bokozwa te. Bokosala promo ya Stade de France to bokosala promotion te. Moi je pense que Fally pour parfois pour na pe bilongue, il aura besoin de tout le monde mais pas tout le monde.
il faut vraiment ça la tri parce que moi na loko la era so fallait azongisi na communication na ye en tout cas même nga na osepela te mwana lokola Ndombolino eza era eza Ndombolino so bazongi na communication ya Fally ya Stade de France ils vont se prendre la tête comme pas possible surtout bango pena bakendaki na Fally pena musika obo kotikala bino moko ndenge ba warrior batikala bango moko ba warrior baza bango moko musicien na bango azo continuer ko gagner bino bozaki na sima feri asa réussir nini ba parfait yango na botekele ba parfait nzele keye ezoyebana te yo arena erreur 404 bo soutenir mutu yango a échoué il faut bozala ba courage pour continuer koloba bozala bandoki en tout cas era na Ndombolino ba tente wana mibale obakisi na tente promo ba jo wana misatu même si Fally aura besoin de tout le monde ba tente wana misatu ko Fally ameka o contacter bango te. Ils vont se prendre la tête comme pas possible. Ba mona neti ki à part bango batu musu bakosa la communication bazati. Alors que boti ko échoué lamentablement awa makambo affaire. Boli ba $1000 hein. Raison pour laquelle bozo culpabiliser makasi. Bokomo lo ba n'importe quoi na ba live, bokomo lo kwa batama boma. Et Rana Ndombolino. Boli ba $1000 ya promotion affaire bokoki ko tekele même pas 4000 billets. 4000 billets à pamba bokoki ko tekela ete na bambongo nyoso boli. Siko fallait ozwa bino apia bino mbongo à promotion ya Stade de France. Mais bon on ndiki boza danger. Alors que devant toute la nation tout le monde que vous n'êtes rien, vous ne faites rien. Comment faire koko zala na scène Denis Mobimba? Abakisi na ba era na ba Ndombolino mais ateki ka ate ba annuler concert. Comment tu peux expliquer ça? Boti ko lakisa mokili Mobimba bena que vous êtes nul. Bo sangani pena liboke mais bo échouer lamentablement. 2600 billets na ba âge na bino. Bozi ba mbongo bo sali ba promotion bo gangi pona oteka ka 2600 billets. Moi vraiment à mon avis Fally n'a même pas besoin de vous. Hein. Le baga yemoko soka na projet à sala nini mais à mon avis il n'a même pas besoin de vous. Même pas. Bo sala nini. So you arena boko kiti na Stade de France bo sala nini. Vous n'allez rien faire. Comme ba Fally yemoko tika ba bina yi. Aura ya Fally yango moko esala ke makambo déjà. Lelo pena na you arena ko to comprendre que aura ya artiste yango moko esalaka déjà une grande partie ya makambo. Parce que liboki ya bato ba échoué na you arena ya ferry. Baza na ba kombo, baza na ba abonné ebele, baza très suivi na communauté, mais ba teki kaka 2600 billets. Comment tu peux expliquer ça? Comment tu peux expliquer ça? Donc, pour ngai Fally a besoin de tout le monde. Ndenge nene ya lobby, pour nene ya soka lobby bo tchaka mingi tembete pour azala na ba source na ye. Alors, pour nanga même si Fally aura besoin de tout le monde, mais ça na ba tête oyo il faut tomber. Et Ndombolino Bakali, Tintin promo. Bato wana ba ya kutu na promotion Fally te. Parce que ba omona on dirait que bango nde basali pour na réussite. Il y a Stade de France. Il y a des chroniques comme ça. Azana ye lo côté mais on a participé ne logo ane simba lobi bango mutu basala po simba. Ya moni ya moko pe Fally azaka mutanko atie bino na libanda asali makamne ye moko. Po bolo bateke simba ki po na bino. Abeta yu arena na ye bozala te. E simba ki bo soutenir faire na même yu arena fait ya betiti. Boza ba chronique ya soni ndenge boza wana so bolo baizaka nzunzu kaka ndezo lobisa bino na temps normal bo batu moko fo bo silama pena bokota ndako mais bon ba chroniqueur baza ya repona il faut même pas contacter tout le monde. Je ne sais pas qui sera chargé à recontacter ba chroniqueur ils na bato le roi Bakali Ndombolino era Tintin promo. Bato wana bakosa makamba Fally te mige niema bakali kutaka dia muta kofi
donc ti fali azobeta Stade de France wana Kofi Mutema pasi wa kozala nango bakali kuta ko travailler même pas. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?